Gémido, la télé number one. Gémido, c'est la différence du monde médiatique. Gémido, la télé number one. Gémido, c'est la différence du monde médiatique. Gémido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrez amis intime, la vie change avec Gémido. Gémido est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Gémido, oh, l'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Gémido, la chaîne par excellence. Gémido. Bonjour, chers abonnés de Gémidor TV. Merci beaucoup, la chaîne Gémidor TV, pour couvrir événement to matanga oyo ya ndeko na bango afin de oyo uti ko perdre mama oyo mama leki na ye mama na ye magie de Judith Mampuya. En tout cas Gémidor ezaki na biso bandeko tout o ba olanda biso na minute oyo to s'abonner, surtout famille Mampuya to s'abonner vraiment pour maramba boye et salama kaka na Gémidor TV. Awa eza juste na lie oyo matanga na biso ezalaki bandeko tu bomoni bavandi awa baye ko assister biso. Donc to sala déjà grande famille awa na kati ya Angola. En dehors ya ba makambo musu to sala famille ya munene awa tozali na résidence ya mama leki na biso oyo babengi na kombo ya Micheline Mampuya na kati ya ndako na ende place oyo toleli magie de mais awa na mopanzi na nga naza na Claudine Mampuya naza sir bato ebele bayokaka na tanga kombo ya Claudine Mampuya yango nani Claudine yango yeyo ndenge tozawa na kati ya Angola na famille Mampuya ndenge babotami awa na Angola yaya na bango yeyo Claudine mbote Claudine mbote mingi na sepeli komona ndenge bato balakisi boto bolingo penza kolanda biso batali musika te me baye tika ete nzambe oyo apesi biso journal lelo apambola bango penza apambola bango kimia penza eza na libota nanga kino kuna na Kongo bazwa kimia toyebi ke bible lobi to utala mabele to kozonga na mabele esalaka pasi po eza avant trop mais nzambe yemoka yebi wa kosalela biso pe kimia na ye kopesa mela biso na kombo na Yesu. Message nini ya kopesa na bandeko na bino famille Mampuya bango baza musika na occasion oyo na micro to caméra ya Gémidor TV opesa bango message ya paix ya bolingo ekosala pe bien. Na sengi pe na libota nanga bozwa kimia parce que eza eloko nzambe abombela biso oyo ata mutu akoko yeba te eza secret ya liwa. Mais Bible na biso ezaka na mutu moko o alonga liwe eza Jésus. Tika ete biso no sola kata libota total sa regard na biso pa Yesu Masia ya kopesa biso vie oyo ekosila kate mokolo na mokolo. Okay. Merci oko pesa mbote na deux membres ya famille na yo to bandeko na yo botami na bango. Na pesi peza mbote na libota nanga mobimba mbote na bino na bike tomona na kala. Nzamba lola kosala biso ngolu to komona na lisusu. Na sengi lisusu kimia nkolo na ebiete na minute eza pasi kasi nzamba apesa kimia apesa bino kimia elongo na molimo musa. Okay. Merci beaucoup wana mama oyo ya bota star na bino MK afande madoda awa mopanzi naza na mish ndala faloni ndala Yannick ndala Trezege ndala papa mapasa bisika bozali na pesi bino bambote ndeko na bino ya mwasi oyo bozoluka amona na lisusu te ya bunga alimwa yeyo to découvrir ye mishindala boni na pena malamu na uta kobela mesiko na ngolo nzambe na komi bien na peska mes condoléances na famille na Mampuya akufi za mama leki na ngai kimia kake kota na mitema na bino eza nzela na biso nyonso ya adianta biso pe to kolanda
yango nasengi kaka kimia ko ezala na mitema na bino bozwa pena kimia botia nde nzambe liboso boluka nzambe ekozala pena bien makasi. Message moko eza te ya kopesa na libota na yo famille ndala ma Charlotte Mampuya, donc message ezali ya mama na ngai ezwa kimia nayebi ke temps eza na temps ya malamu ekoya temps ya koleleleki me temps ya malamu ezoya tokosepela ezwa pena kimia mama nayebi koza mama nakoki kobwaka yo te nakoki mpe kobosana yo te mpo nauti mpena maladi makasi nayebi te bomonanga ke naza ya kokonda mpo nauti mpena kobela tifoide etungisa ye ngai yango nazwi mwa temps toandeki kosolola te me sikoyo tokosolola napesi bino mpena mbote faloni ndala trésor ndala die ndala yaniki ndala jemima napesi bino mbote Jafet Mampuya napesi yo mbote Ketia mbote na bino Jafet Mampuya te Jafet Sala Jafet Sala napesi yo mbote molindu filu babizu ebele wana mama ya Jafet Sala oyo azosala pe fierté na monde ya media na mwana na ye mosusu ya mwasi Kesia mwana mayele baoti osilisa bachiki na ye. Merci beaucoup tosepeli totambolaka mwa moke ingénieur Mulumba kumbanga mwa moke yakalanga boye basali ya nzambe bazawa basala avant basala nzambe memanga na pa ya grand prêtre Chic Chikito yakalanga pa Chic Chikito grand prêtre mbote Chic mbote oncle tomoni yo na matanga toyebi ke operdre oyo aza leki na yo message nini okopesa na libota parce que yo nde mobali na kati ya libota oyo message okopesa na bato baza awa pe na ba oyo baza na Congo? Merci ezaka moko bosu tokomisi nzambe ye nde apesaki biso Judith ye mpe moto azwi ye biso tokola na eloko mosusu tokobakisa te mpo moto apesaka eza nzambe reste etikali biso nyonso toyeba nzambe mpo nzela oyo elakisaka biso ke ata tomachi tokiti sukasuka tokoleka yango ntango tokosepapare préparation eza na mokili eza na lola te ta yango oyo soki tozalaka na mavwanga tomeka kotika yango mpo toyeba koyela bokonzi ya nzambe yango wana kaka reste etikali atuka bozala sante malamu boyeba nzambe bana Kongo bana nkazi bangodi ya nkazi bayaya na baleki ndoko na bino ye toza na bino ensemble bomitungisa te toyeba kaka za nzambe oyo atimba biso ti lelo aza kaka ye akoki kochange te bino boyeba mpe ye po tozala bomoko toujours. Merci beaucoup wana touti kosolola na oncle Chikito oyo bayebi oncle Chikito ye wana leki ya bave Nikita leki ya badokta Mampuya leki ya bapauvre ve Django atika biso leki ya bave Séraphin Mampuya komanda leki ya bango tout donc totambola vraiment babilongi oyo bomona yango ezala mpe rare mbote mokolo mbote kulutu matondo bato batunaka yo fort okenda wapi ozaka na Lwanda oyo tinaka na Lwanda kaka mwa mbote mwa message ya kopesa bana mai kwa toka napesi famille nanga nyonso mbote mingi tala kaka naokabola mawa na libota kaka tala ndenge ezalaka kaka yango wana mingi akoloba te. Merci beaucoup mbote atoko awa pa basali ya nzambe ingénieur Mulumba bosala ya nzambe azawa en tout cas tozwi temps tomonana kala naza surpris ya komona ye na mboka oyo mosali ya nzambe na mbote papa mbote ndeko afandi oko se présenter pe bato bayoka nazo se présenter na bandeko bayebi ngai na kombo ya Yannick Fondé ya nde na ye nesika oyo toye kokabola mawa ndenge lilobi tokabola tolia na bao bazolela toye kolia na libota ya famille Mampuya toyelia ndeko na biso oyo atiki biso nde toza na esika oyo toza. Message nini okopesa bandeko baolanda yo bayebi yo misu bali banda na ba Europe misu bana na Congo tant baomona yo bazala ta na message moko ekozala elakisa différence ya Yannick oyo bango bayebaka na Yannick oyo ya lelo? Bon message ezaka moko Bible zoloba na biso na mukanda ya Ecclésiaste 3 na verset 1 que chaque chose ezalaka na temps na yango siko ekomi na tango mutu azonga
ayeba nani akela ye. Quelque part to bande kotambwa na ku banga nzambe te. Tozaki lokola ba homme animal. Or que tozana 3 types de hommes. Tozana homme charnel, tozana homme animal, tozana homme spirituel. Biloso bana biso que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ezo senga na biso esprit o biso tozana ngo, eza esprit ya nzambe, eza esprit ya bondumba te, eza esprit ya lokuta te, eza esprit ya buzoba te. To ba esprit o biso tozo hériter eza esprit ya nzambe. Lokola toza ko hériter esprit ya nzambe, esenga biso to sala pe makambo esepelisaka nzambe. Yango message na lopesa na bandeko ba yebi na nzambe te. Bayamba Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi. Nde tokozwa vie éternelle na nzela Jésus Christ de Nazareth. Kola pambola biso. Merci beaucoup Mosali na Nzambe Yannick baoyo bayebaka ye na Congo bayebaki ye pe na façon mususu awa lelo oyo aza mosali ya Nzambe oyo azoteya biso azoteya ba famille ezo kangolama. En tout cas ye azalaka na soyo juste moi parcours oyo aye na Luanda akutani pe na makambo ezolekela bandeko na ye donc c'est ça yango tozana ye boye tozana mosali ya Nzambe Apôtre Junior. Apôtre Junior Boni. Bien makasi. Na ngolo ya Nzambe. Boni mosala ya Nzambe. Mosala ya Nzambe tozo kende kaka par la grâce de Dieu. Eveze ye biso tozaka basali. Tozo ke malembe na grâce kitoko makasi. Oya utsuko tika biso Judith Mampuya pana yo azanani. Na perdre mama leki na ngai o babengi na kombo ya Jidekor Mampuya donc motema eza ya kopasuka maya miso ezotanga alors eza nzela ya moto nyonso yango toza awa tozolela ye avec la famille c'est ça aza mama leki na ngai. OK. Merci beaucoup. Moi message à mokia opesa na libota et ça bien. Yeah. Eloko na koyebisa libota ezali ke ba o nyonso o bandimeli Jésus Christ te lokola mokonzi pe mobikisi. Tango yango kozela te lobi eza Nzambe. Bozwa ba décision bondimela Yesu boyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Parce que Bible ezoyebisa biso Nzambe azali na délivre na maboko na ye. Livre à liboso babengi yango livre ya vie. Pe livre à mibale babengi yango livre ya souvenir. Sala bolamu ponzamba koma kombo na yo na livre ya souvenir. Livre ya vie ezali soki mutu andimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi kombo na ye bakomi yango na livre ya vie. Lobi soki akufi aza na garantie ke akokende bokonzi ya likolo. Yo mutu oza na kati ya famille ozo vivre na sentiment charnel na bomoto zwa conscience parce que lobi na biso toyebi te lelo mama leki akei lobi toyebi te soki nani akokende. Alors Bible lobi esengo na ba o bakufi kati na Yesu eza na feti oyo ezosalama. Alors soko kufi lokola mutu nyama okende lifelo ndimela Yesu po kombone komama na livre ya bomoi. C'est ça on a quoi. Merci mosali ya Nzambe na asir to ozoyo pona kosala no vraiment émission ya mingi ya kosolola ala tanda na moni pe groupe Gemidor TV eza awa to pusana kuna to papa pasteur Ivan Mbote. Ouais, Mbote fondation afin de Mbote belé. Ya toza pena awa na matanga bino mo bozomona na bilili ndenge tosangani biso nyonso. C'est-à-dire ko makamba boy soke ye eyaka pamba te bénéfice nango eza réflexion. Nzamba permettre oza ki jeune lokola biso akende atiki bana zaki na bana fala azwa na bango matiki bango. Donc eloko mingi olobela te melo na kolobela ka pona yo mto olandanga oza jeune to toza na makasi Nzamba lobi na Ecclésiaste chapitre 12 le verset 1 souviens-toi de ton créateur. C'est-à-dire mutango oza na phase ya bolenge osenga foye ba Nzamba zali. Donc tout ça la vie au monde la vie physique lobi okufa mais ça la vie moko bomba mpona biso la vie éternelle. Ta yango yo olanda nzela Nzambe ondimela Yesu po soki lobi liwe ye na condition so ekuta yo ozala sauver. En tout cas merci d'après bino mbote na musika Nzamba za na bino. Merci bino mo bo mona libota basali ya Nzambe ebele
abosani te bandeko langa vraiment balandi ngai côté baartiste comédien côté mosala oyo nasalaka na Gemidor tokopusana mwa moke tomoni moko ya cadre na biso ya Gemidor aza awa totuna ye mwa motuna mwa mbangu mbote. Oui, mbote na yo moke ouais leader afande yeah. Komona yo eza plaisir ya danger surtout na circonstance oyo nayebi te message nini oyo oza nango à part ya Gemidor to à part ya yo moko. Ok, liboso eza d'abord représenter mes condoléances na toute la grande famille Mampuya et puis na famille nyonso famille zaka Mampuya te kwa Mampuya ebendi ba famille misusu donc bino nyonso bande ko bolanda biso o bobungisi bongo mama Judith. En tout cas mes condoléances na bino nzamba pesa bino makasi biso na compte ya Gemidor TV tuyeka ko assister moko na biso oyo akutani na likama oyo abungisi bongo mama leki na ye, raison pour laquelle nous sommes ici pour nous représenter moko les responsables numéro 1 ya Gemidor TV, les boss de Yonding à partir de la Suisse to Simbote moyen ça déplacement zate tant que biso toye na ba compte biso privé tu peux ko représenter donc to lo barara courage na libota oyo ebungisi mama Judith Mampuya, courage na yo pe leader afan de Madoda moko il y a ba travailleurs il y a Gemidor TV. En tout cas on est toujours ensemble na ndenge kaka boss de yo alingara. Merci beaucoup. Merci beaucoup Moke journaliste oyo azosala musane kitoko azosala vraiment musala ezomonana bato bazotala verambo na moni azosola toza awa en tout cas mulumba pusana parce que toza ape na groupe Aki Angola ya président na biso JTM président JTM oyo azwami na ngonga oyo tozoloba aza na Congo azosala musala azosala vraiment musala oyo ezo présenter pe biso bato toza na kati ya mboka totikali awa. Alors namoni awa toza na chef ya groupe chef Beni Boni ouais kimia na ngolo nzambe na bino biso pe bien ma condoléances Boni mouvement ouais ngolo nzambe to travaille toujours présent na Kikin je salue place azali so to sara musala toujours na mama Septen tout ça pour nous représenter toujours à Angola na passe au ezwamaki yo alors ba artiste ba kufeli quoi ndeto ikolela ensemble. Mon message moko ya kopesa na bandeko na biso pe ba artiste na ndenge ezalaka kaka na message tout le monde tosanganaka trop kaka na bamatanga na bamakambo ebele est-ce que tokosanganaka pe te na likambo moko neti na bamakambo tosaka mingi eza bafilme est-ce que bafilme ekosangisaka biso te na Angola tobanda osanganaka mpona matanga na profiter kotunaka question yango mpo esalaka bien. Wa jisenga na so na bino na pesa conseil za mabe fo na pesa nde conseil pa ba mikolo o baza ko ba tête bozala ini bino so boza bomoko nde esala ki biso pe ba tozoya bomoko esala mais di bozwa temps ya kosangisa bo bomo ba ranking entre vous ainda bo sangi c'est ça nde tiboye belé temps so ba ebi que les étoiles na ki Angola ba sola raté mais biso te matanga parce que eza matanga jusqu'à to bongusaka musala jusqu'à maintenant comprendre Angola ngo théâtre quand même eza nango pena te malgré biso na ki Angola to présenter Angola toujours na world de boyebo mais to saka musala. Merci beaucoup chef Beni abito salara musala pour musala nde yango elakisaka toza ba artiste tant to le kato finga na to sala boye toza ba artiste te ba artiste ba bundaka na musala na bosani te chef Ten maman oza bien? Oui naza bien papa nanga. Yo chef Ten hein? Mais oui naza chef Ten. Oh problématique hein? Par rapport à quoi? Nazaka chef Ten on saka musala rien que chef Ten. Depuis que chef Ten no peut ça ya batu so ba kima. Ah ya polémique hein na leki langa ila sepelera na lobisa yo na zongi ya lisusu pa Rebecca César boni papa malam papa malam okati libandi makasi boy pona ni papa naze mosone pardon pena naze mosone. Merci beaucoup la leki langa naza awa epa ya internet na biso yeyo bato ba yebi internet yeyo tozaka na ye donc tozaka na makambo tu boni internet. Muke kaka papa afan de Madoda donc toyeka kolila na yo elongo toza pe na pasi ndenge Judith akufi donc il passe na motema talaka Mampuya zalaki cher mpona biso tika te nzambe azwa molimo na ye apema pe na kimia po bokabona ezalaka pasi.
Merci beaucoup Internet. Tokutane sous na carte pilar de la presse. Babi yozo buka buka ba presse partout. Problème ni nango za nango ye na kanda to nini. Mes condoléances à famille Mapuya nyonso to bakufeli mama, bakufeli yaya, bakufeli mwana, bakufeli ndeko. Donc mingi olobeza te. To lela bazo lela to sika na bazo sika. Donc lelo to ekolela. Nzamba pesa makasi na famille Mapuya. Merci. Boa tarde. Hoje vou falar português. Tá bom. Também. Fala uma coisa. As minhas condolências à família enlutada e que Deus conforte vossos corações e para nós ficamos uma lição e a vida continua. Obrigada. Obrigado. Vou compreender que na lubara português makasi mais bato na vandaka na bango balobaka trop mangala. Tozala na mosala nzambe ye atikaka biso te nazaka na ye partout place tout nakendaka nakutanga na ye mais ezala mie ye moko se présenter. Mbote papa mbote vraiment ngai oyo pasteur na bino Kanza de la foi oyo ya Angola tolobaka ke biso bana de la foi tokendaka partout mpona kodefendre papa na biso parce que ye aza na Congo biso toza awa fo topresentaka esika bandeko bazokoyela bapoe mpo bayeba ke pasteur de la foi ape na kati ya Angola aza na groupe mais groupe yango mpe emonana na makambo yango wana toyeki kosouhaite mes condoléances na biso epai ya afande auti operde ndeko na ye vraiment toana pasi makasi eza esika esengo te eza esika pasi toyei tokabola mpenza pasi na ndeko oyo akoloba na ndeko mpe na famille mobimba bato bapenda kimia bato bakimia mpo okufela eza facile te me nayebi ke nzambe oyo akonsola mitema bato akonsole bon mpe bandeko nyonso Angola ntango oyoki moninga koyeli likambo lingaka bozala pourquoi parce que mokolo ekwela yo mpe olukaka bato donc moto aza kaka nécessaire na vie ya moto okito mata moto aza nécessaire akotikala kaka nécessaire mpo nzambe aza na likolo biso moto aza na se nzambe apambola bino. Merci beaucoup papa Kanza. Lelo journal lelo toza na bamatanga presque ebele tokufelaki lisusu ndeko na mwasi ya ndeko na biso mwana ngulu donc lelo nde naza sir bakundi ye alors biso baartiste tokabwani misusu bake kuna misusu mpe baye kote oyo nyonso eza kaka mpona kokabola mawa misusu mpe babengaki basuetaki bamecondoléance tout c'est ça oyo ezalaka très nécessaire yango wana assistance mais toza mpe na fe na biso ejoka ye tozalaka na ye mpenza tolalaki na ye awa vi ba 4 heures lokola ayaki mpe na chuchuchu ve akendaki bonive Bon comprendre l'émotion. Azali na posa soki azongi kin akutana na mère aleki nanga na pesa ye numéro mais mère aleki akufi. Ok, ça va. Toza na matanga mama leka fanda kufaki. Oya pesa ye wana zui hein. Wana to bloqué to sali nyonso biso to bakufi kaka. Eloko malamu ezaka ata na ye koki akundami malamu famille ezoka makasi bayika piko na bana batiki bayeba kodirige bango kuwa ok nayebi nzambe atikaka bana na ye te ya napesi libota mobimba mbota en tout cas toza ensemble vraiment. Merci beaucoup wana papa ejoka ve tozaka na ye er moko mwa koblage mwa mokie mais aza ve pena oyo atikaka biso te nazoya na tambola mwa mokie na kati papa ozokima-kimanga boye ndenge nini yaka boye ko papa yaka boye ozaza ya mulumba tokota mokie na kati oyo groupe les étoiles d'Afrique groupe les étoiles d'Afrique mobimba bango yoyo zenga loketu yeyo zenga loketu azolia donc ndeka ezalaka les étoiles d'Afrique mobimba tozali na bango banda na butu tolali na bango tisiko basakaka awa na ngai les étoiles d'Afrique mamba poni kimia omoni bino depuis lobi bozaka awa eza nini bon toana vona sanga mawa ya biso président na biso afin de MK Madoda balobi
seul contre tous. Akufelaki o azam maman na ye, maman leki ya maman na ye asuksi di bunga maman bango. Donc on est là to eki ko lelane longo to eki ne banda lobby ti lelo en tout cas ma toza na ye. Donc toza na ye quoi. C'est ça. Merci beaucoup chef Zenga. Nabi ko usolia madesu. Bien chef nanga fande. Mais yo mona na te na reporter voyage na komera lobi na poko omoni sacrifice fona yaka parce que oya ke adavma mutu ya pona biso ya omoni azali sacrifice na somi billet pona koma awa na participer na matanga. Merci yo ba golo ba bisenga photo sola na yo mais to sala jour o changer o combien la ba wata Auto petere na musique ba mise ba longa te ka biso ba konika mdo longa ba mise ba longa tout te c'est photo so longa to ala matanga papa boni bien papa to moni na matanga wa ulandi nani bon na matanga na landi cousin nga fande ya benga inga ekazwaki sanga mawa kufelaki mère leki na Congo. Yango lelo to marqué présence ya na jour asuka ya enterrement tozano to encourager ki ezali wa ezanzela biso nyonso ki toujours dans la makasi ya nasoki wana. Merci beaucoup, merci bandeko balandi ngai en tout cas mama boni bien papa ndi bolete na lié makasi na kuaru ko simeshe isute to sepeli makasi tolandi président na biso azwi problème ekwele sangaliwa tia na biso akufi mai nzambe mutapesa molimo pe nzambe mutu azwaka tokumisika nzambe eleki bien nyonso kitoko makasi tala biso les étoiles tozalaka na tanga pasi na tanga bisengo ya c'est tout. Merci beaucoup. Moi, une minute kaka moi une minute tokomi na biso na suka papa kimia papa. Bon, liloba eza kaka nazopesa ba mes condoléances na ngai na famille Mapuya oyo biso toza groupe les étoiles tolandaki moko na biso ya ba président awuti obungisa oyo aza mama leki na ye yango nde omoni esangisi biso place oyo donc ba mes condoléances vraiment na famille. Merci beaucoup balingista. Voilà balobi mbile etelaka partout tellement mbile etelaka partout yango wana biso tous les étoiles d'Afrique groupe Mobimba toyaki boye mpona kokabola mawa na président na biso afan de star donc tozaka awa donc bino mo bomonde ya population nyonso wana ezaka mpona koya kolela na bandeko na biso donc mingi akoloba eza te. Merci beaucoup na ye awa pa ya mon général Mbote. Ouais, salut ndeko na ngai. Batu batali yo lesu babi aza kuna naza bakoto oyo en fait toyo kabola mawana famille Mapuya Mobimba particulièrement na frère na biso Afande président Afande et totali keza musala to salaka donc tozana ba matanga ni toujours des matanga famille biologique et puis famille artistique maman na biso Judith azalaki pe artiste et comédienne et azapel sous maman leki sous ya président Afande donc biso pe groupe Sinar ki tolobaki te babi bolela na ba oyo bazolela nde tokokai kotika famille Mapuya to président Afande alela ye moko te yango toyaki to kabola mawa sinon na présenter sous ba condoléances na bato nyonso mitema ezoki nzambe alola abondisa bapota ya mitema. Merci président. Rapidement papa merci. Je pense que le binôme déjà président Anga Tolandi est président Afande na kombo ya Sinar d'Angola et sans oublier aussi na fondation Tokanisa d'Angola. Na kolobaka conseil moni na mokili tobota maka tokufa pe tobala ndenge nzambe akabola corps humain ya mutu wana la tête et membre et je trompe pour ça et alors nde mon pena liwa na mokili tobota mita mutu abota maka tosekipelaka toseki Judith abotami tout ça kombo nani Judith et libala pe ntango mutu abalaka ezalaka pe esengo Judith abali tout ça et liwa pe
ezalaka mpe mpona biso na mokili tomona yango lokola pasi epai ye moko nzambe eza esengo c'est parce que akokisi ta na ye biso ya pasi kaka tomoni mutu tomona na lisusu te totikali kaka na nkombo mes condoléances molimo na ye en tout cas nzambe abatela ye alimbisa ye papa edo eloko nakosenga yango wana po moto azalaka na mabe na malamu na ye nzambe alimbisa ye na oyo nyonso asalaki na se na ntango donc c'est pe ça. Merci beaucoup. Tokomi na biso na suka ndenge ezalaka kaka soba ya koloba mwa liloba moko po to clôturer. En plus matanga elekaki awa pa mishokoto mère yeyo mère mwa liloba moko ya moke mère aleki yeyo naza kolemba ko yaya mwa liloba na famille mwa mbote na pambote bilika na Dubai après ça za mwa mbote sala ete ya bambote ebele kaka botomba sasa bambote ebele nyonso nzambe kam teyebi ye nde moto aza le vrai consolateur. Ok, merci. Soba mwa liloba moke ngai po posoni eza pasi kobungisa moto ya monene na famille mama leki mare abotaki biso ape atiki biso donc susi mingi aloba ye te famille eza na kimia kini bino tu bambote efe ya ndeki ndala na mosika jo bakali mpe bari mpe ndozi merci beaucoup. Tokomi na biso na suka napesi bambote na nga na famille Mampuya mobimba oncle Barry Roi napesi bambote oncle Ndozi Mampuya napesi yo bambote napesi bamampuya nyonso Dr Firmin Mampuya napesi Nikita Mampuya bambote napesi Charlotte Mampuya Madoketi bambote napesi Augustine Mampuya bambote napesi donc famille Mampuya mobimba bambote ba courage na bino eza nzela ya biso nyonso donc nzambe mutu apesaka biso magide ye mpe mutu azwi magide donc napesi vraiment bambote ebele courage bandeko bosabone na chaîne na biso Gemidor TV chaîne oyo ezopesa bino ba information ya bien donc toza wana biso toza wana ingénieur Mulumba naza surtout okutana na mikolo lisusu roya. Merci beaucoup na mosalo nyonso Gemidor esali na programme nyonso ya matanga oyo donc nzambe apambola chaîne oyo. Ciao. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Gemidor, l'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Gemidor, la chaîne par excellence.